Félicitations papa Hervé Firigola pour la sagesse, la maturité encore autour dégagée, la sortie na yo, na bossolo na politique. Le code 16, yom to activa ngote, eza lokola milimo ekote la bato na nzoto. Vrai. Vrai faut uti boyeb sangai, yo za la problème na fatigué, oza la problème na mama de rester, oza la problème na mama mal peut, oza la problème ya politique ata mokote. Vrai. Vrai faut uti boyeb sangai awa, ma finga nyonso ezo fingama, eza ba golo ate ba gladiateur te za ba infiltré. Vrai. Vrai ou faux, vous dites que au Seigneur na bagoloa, bazala na bambeli babomba, c'est-à-dire énergie na bango, bitumba makasi koya, bitumbo zo munda baso eza ya binote, eza ya ba infiltré. Vrai. Vrai ou faux, yebisi molobi bagoloa, aba gladiateur bazala rola IDPS. Bango eza ndi base mote décida. Donc faut yoka base, soki ba moni menace koti ya virus, ba kotomboka saki batu na vie même ya mokonzi na ba. Vrai. Vrai ou faux, tu peux savoir que Bagoloa, basé dans le programme à ma casse, ils ont boya, bitumba ya musique comme d'habitude. Vrai ou faux, tu peux savoir et dans la complot ya batu, la présidence, bao bazo luka ba échoué, ba contact na yo, mais c'est pas détecté ba mo kalami te ba aussi là. Vrai. Vrai ou faux, ici so ko tana la première dame maman Denise Akio na Belgique. Vrai. Vrai ou faux, si vous avez la présidence, Maman Lebele, il y a 6 mois passés, vous avez un conseil privé de la présidence. Vrai. Vrai ou faux, vous avez un tant que vous avez un conseil dans Martyr, au conseil de Zalaka, vous avez un conseil, Fati, Béton, vous avez décanté la situation. Vrai. Vrai ou faux, vous avez un service Awa. Même aux âmes, vous allez prêt à vous servir Mboka, même Fati à n'importe quel prix. Vrai. Bonsoir ici. Bonsoir ici, non. Bonsoir ici, non. Vous avez une enceinte. Vous avez une enceinte. C'est bon, le baquet, non. La coupe de béton, non. Si on a so bagola ko bimana balabala bo sala makele les messages c'est l'équipe comment na o so paka mais kasi basango ko ensemble généralement moto nyonso ebima kaka o moto to ni sa ko ebimi kaka la oza patriote yo oza patriote c'est oza patriote oza sango Papa Hervé, boyinde mobile azalaka. Tolobaki biso moko ba golo tozo accompagner yo. Toyebi ke tozo ki be filtrer. Parce que golo finga ba papa batuté. Golo finga ba maman batuté. So moto ba ndiko finga ba nzoto ba maman batu. Aza golo te. Parce que biso ba golo to prôner loko ba bengi intelligence, sagesse, connaissance na maturité. To sala kango na respect ya bato baza mikolo na biso. Ba golo ba finga te. Golo jamais vrai golo aro ya bando finga. Wana za bato baza ba frustré, baza ba problème na kati ya mboka, baza na problème na bato. Ya nde baluka kasi ko ba ya ko salir ba kombo ba bato. Firigola, il a bien dit. Soko landa ki fere te ko sota ko landa ye. Tozo ko cerner message fera pesi. Fere bia za na problème na mkonzi mboka te, za problème na famille na mkonzi mboka te. Firigola bo sana teki. Toyebi sa bino tout le temps que ba kabale za contre fere. Et yemoko Firigola ndenge basolaki na Augustin Kabuya ayebisaki makambo wana na Belgique basolaki mama Denise a exposé kana ye lelo tutu yebaki no fere ndenge abeta concert ya FIFA wana toyebi ke bato balingaka te fere abeta ngo mais grâce à Didier Boudimbo ministre sport ye moto rappelaki abengaki siko fere au moment où babengaki fere te mais bango balobi kino babenga fere aboyi koya allez-y voir nde bazokosela mwana bato makambo. C'est-à-dire que lelo ba moni ke tala ya Firigola so ba exposer yango devant ba haute marque ya mboka e ko sala mabe. Il faut ba étouffer faire pour ba lexa muto na bango. Mais ko simba te exactement Firigola. Je cesse de le dire dans le bango tous les jours. Période d'affaires, exactement Firigola zango affaire. So bolingi bo combattre Firigola beaucoup ka Firigola sauter. Faire comme les gens musika. Lelo Firigola a l'unique seule voix de la musique congolaise Oyo et qu'on fait trembler tous les autres artistes à travers le monde. Voix ya Firigola na musique lelo, ils voix likolo, ils voix Oyo, ils ont sa musique na biso, ils ont mata dimension. J'ai même suivi Pierrot Loire Ngalobaki. Musique symphonique ya Papa Diangenda. Baza batomi bale Oyo,
voix bango tout s'adapter nango les pasteur Moïse Mbie abeta kono na 30 anniversaire na bango so landi yango okoninga kotika yango te siko faire gola siko abeta musique ya bongo et faire bino code 16 zo baza déjà na place ba dédicace na ibsa na rappela bino tout le temps ki to bo santé code 16 za ko ya marka oza bana ko loba kino code 16 za album no ba travailler bongo te et yemo ko le padre bi album no so travailler nano a travailler le code 16 te sans oublier partie de moi ko bima déjà le 15 oyo ba yimbi na artiste wana Marie Nevel alors ekobima faire gola za ba surprise ebele tellement ki ba yebi ki faire l'équipe bango yango ba combataka faire ba komi ko kotisa bato na bango idéologie kino boni atano ko bouton pour ce qui n'oko abeti musicien na biso koto a kozwa place te heureusement dango tolobaka na bino tout le temps makambo mosusu esalemaka po eya kofungola porte et heureusement batina salama wana baza lokola bato bafungoli fere gola lelo porte baza ko bloquer fere ezaka bango nde bato ya communication wana alors si balingi babengisa artiste bato ya communication nde bakotinda bango babengisa c'est-à-dire que bango bablokaki bagaulois suprême mais nzambe siko ayokisi bango soni après concert afali na stade baya batangaka baboye basala 1000 moyens bainterroger président sur makambo afali mais bainterroger makambo afere te nzambe loko aza nzambe juste a troubler situation lelo komi en faveur fere gola eza na makambo mosusu président ayebaki te président ayebi déjà eza na makambo mosusu président ayebaki te ayebi déjà parce que lelo emonani polele fere alobi bien amonaki na mama Denise ava concert abeta na Accor Arena na Belgique basoli na mama Denise ebele aboyi koloba ngo na télévision soki alingi aloba na télévision baomona loko aza moto bapolémique moto babase quelque chose de bon eza koya bobanga eloko te nyonso oyo basali na kopo ya fere ndenge badinime fere balobi n'importe quoi fere gola aye likolo e fere gola matisi level fere gola bakisi lisusu makambo ebele ya mingi yango na bisa bino ki bagolwa tolekaka bango na ebele bakobundisa fere gola lelo me bakoboma fere gola lelo te bakosala effort fere asila na miziki me fere kosila na miziki te parce que don na talent oyo nzambe apesi fere ndeza pouvoir mpe eza puissance oyo fere aza nango oko combattre no fere gola c'est bien mais kosala loko afere gola okoko yango te bokobeta na basala wana minene mais batemps fort na bino miziki wana ekozala te mais fere akobeta na basala minene te akobeta na sala moke mais baconcert wana ekotikala mito ya bato tozwa yango na Spotify tozwa yango na YouTube tozolanda c'est ça fere aza makasi na orchestration aza makasi na koproduire bacontenu aza makasi na technique ya koyemba en live c'est là où boza nango te boza makasi na batechnique ya studio mais boza faible en live fere gola siko aza makasi na live na studio kutu n'en parlons pas les gens qui ont assisté fere gola bato ou ba participer na ba séance studio à fere gola ils ont dit que fere gola soki akoti na cabine ayembaka mbala moko azongelaka te sans pourtant oublier l'ancien secrétaire ya maison mère Eliot Mondombe abi baalbum na bango ebele bavoix témoin fere kande batiaka c'est comme ça vous voulez combattre quelqu'un mais aza na talent eza immense aza na immense talent oyo nde bobanda koklowe ye événement oyo ye mpo sikoyo efungola sikoyo porte wana ya boîte ya Pandore oyo bokanga ye na kati lelo fere gola atikali victorien bino nde bokosouffrir na place ya fere akosouffrir su te